Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Je m'appelle Sandra Mouchali et j'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous avez bien tout vos alliés. Et je pense que beaucoup trouvé message bien et que baki ça moi un plus na ma solo ya mboka. Et je trouve que c'est très important, surtout les Congolais, surtout aux alliés. Tous les nakati ya mboka, tous les libanda ya mboka, et c'est quand surtout aux alliés, ils ont devoir na biso ba Congolais na ba Congolaises to partager ba pensée na biso na bandeko, c'est quand surtout aux alliés. Pourquoi? Parce que ceux qui ba leader na biso ba konzi ya mboka baza vraiment ba tomayele, baza vraiment ba to oyo baza na souci mboka échanger et que ne liboso. Je pense que ceux qui bayokaka ba vidéo oyo bato basalaka, bayokaka ba débat oyo bato basalaka na ba réseaux sociaux, na ba YouTube, il faut vraiment y apporter moi changement na misali na bango. Na biloko oyo bazosa na ba décision oyo bazozwa pona mboka. Ceux qui bayokaka ngote, bakangaka misu bien bakanga mato itango ba vidéo wana lekaka, donc wana eza vraiment triste. Parce que biloko est bien, et zo lobama na ba YouTube, na ba chaîne YouTube, il y a bateau, ça la chaîne où ils allaient politique, ça la chaîne où ils allaient le juste ba problème général, il y a Makambo, il y a Congo, tozo mona vraiment que Mikolo, on a vraiment personnellement, on a sentir que Congolais vraiment abandi kolamuka, tozo kende vraiment vers le changement pour namboka na biso, batnyo surtout va commis vraiment mis ce fungwami. Et nous surtout alingi vraiment changement ya solo biso nous surtout atanga moko tango toyokaki que président ya siko ya Congo monsieur Félix Tshisekedi tango azwaki bokozi ezalaki ya juste ezalaki ya juste tending yebani vraiment que ezalaki vraiment bokonzi moko oyo esengelaki kende pa na yete mais quand même bon ezalamaki ke azwango tango biso surtout yoki que non a commis président. Je pense que c'est là qui vraiment congolais ni surtout c'est kazalaki et puis ça qui bango et puis ça qui biso espoir ce qui ngamo na komi chanakati et puis ça qui biso espoir que bon dès que bande koloba que président akala azalaki aza congolais te bloc ebele bande kolobama que azalaki msala na bien te na gouvernance na ye tant ozalaki présent et tout ça biloko ebele marcha quitté et tout donc tant toyoki que moi na mboka azui bokonzi biso surtout ozalaki na espoir que quand même mboka ekolongwa na ba désordre oyo eza nango ekokende quand même moi liboso biloko ebele changer mais biso surtout kaka ndenge tozomona mikolo oyo congolais surtout esika zali akomi quand même déçu ndenge makambo ezokende tozomona biloko ezo changer vraiment te biloko mosusu esempirer kutu ba congolaise na kati ya mboka na ba congolais situation na bango changer vraiment te bana oyo bazalaki na balabala baza toujours na balabala batebele bazanga misala ba mama oyo mosusu babandai koteka na zandu bazoteka lisusu te peut-être parce que benganaki bango na kombo ya kobongisa mais mosala yango esalami te ba promesse ebele esalamaki et kokisami te et tout donc tozomo et puis des autres moko na milieu yango moko ya gouvernement tozoyoka ba bitumba ebele ba mécontentement ebele biloko ebele salami vraiment oyo ezo pesa biso ba congolaise na ba congolais mawa pe pasi donc ba penser oyo ngana ye nango lelo ezali que biso ba congolais na ba congolaise comme tolamuki comme to fungoli misu to komi vraiment mato eza ko fungwama tozo yoka et puis biso moko to komi vraiment ko réfléchir parce qu'avant ezala ki congolais na congolaise soki to yokelo ko biso moko tozo réfléchir te to kozwa eloko yango kaka ndenge ba peseli biso to consommer yango kaka ndenge wana mais sikoyo to komi vraiment bato oyo ba komi quand même ko réfléchir ba komi ko sala banalise soki eloko eza bien ba lobi que oui eza bien. Ce qui est bien te, balobi pe que non, oui, ils a bien te. Et c'est ce que nous avons dit, qu'ils bien, pourquoi? Parce qu'il faut apporter changement aux options surtout aux autres cas. Donc, pour notre quota, avant plus tarder, pour notre quota vraiment,
na masolo oyo nga na yeli nango lelo na koloba que to perdre peu de temps et belé biso ba congolaise na ba congolais na maloba ya tribalisme et puis na maloba ya ba détournement. Donc to lobeli yango mingi. Donc pour moi je trouve vraiment que ezali ba discours wana eza juste wana pona ko lalisa biso pongi, eza juste wana pona ko distraire biso, eza juste wana pona ko sala que to se concentrer vraiment na problème o ezali problème ya solo na kati ya mboka na biso. Et moi je trouve que problème o ya solo oyo biso nyo surtout ba congolais na ba congolaise esika tozali to pesa ngo vraiment énergie na biso nyonso na makasi na biso nyonso surtout na ba pensée na biso na mayele na biso nyonso surtout ezali problème ya oyo bato bazolobela mikolo oyo ya ba étranger oyo bakoti na kati ya mboka oyo baza na kati ya armée oyo baza na kati ya ba institution na biso bato oyo baza ba congolais te oyo baza ba congolais te mais bazo occuper ba poste ya likolo na mboka na biso baza na kati ya armée na biso wana nde sikoyo ezali grand problème oyo moi je trouve il faut to tia énergie na biso il faut to tia makasi na biso il faut to tia mayele na biso totika nanu makambo wana ya ba tribalisme totika nanu makambo wana ba détournement parce que lelo bandeko na ngai soki toyoki que président ya mboka mususu akomi président ya Congo akomi ko diriger ba pays mibali tokolobani est-ce que masolo ya tribalisme ekozala toujours valide ekozala valide est-ce que masolo ya détournement ekozala valide ekozala société pourquoi parce que président oyo akoya soki aza mwana mboka te akomema biloko na ye mosusu akomema ndenge ya kogouverner na ye ndenge na ye selon mboka na bango donc biloko wana ekozala important te yango oyo eza important lelo eza kosolola makambo ya mboka na biso ya sol na biso ya Congo to garder yango na bobimba nango nyonso tu ndenge nzambe apesela biso etikala ya biso ba congolais coin surtout ya congolais nord sud ouest partout etikala ya biso na centre donc Congo mobima ndenge ba traçango ndenge ba dessinango etikala ya biso ba congolais biso nyonso to bénéficier nango to sala nango eloko tolingi ekoma lobby ekoma avant lobby etikala ya bana ya bana na biso ya bana na biso donc c'est ça qui est un grand problème parce que il faut pas to se distraire ce qui mboka wana ekei tokozala na Afrique considéré comme un peuple moko oyo bazanga mayele peuple moko ya vraiment bato bako comprendre biso te ndenge nini to sali que mutu mususu mboka mususu ou bien ba mboka mususu et partager mboka na biso donc c'est ça les grands problèmes oyo ngai lelo na lingi vraiment na partager ba pensée nanga na lingi na partager ba pensée nanga sur makambo parce que je trouve que ezali vraiment problème moko sérieux très 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 sérieux totika banguna te totika bato libanda te bakota na mboka bazo mboka na biso baza déjà basi bakoti mingi na ba institution ebele bazali eloko nga na ko pesa comme na ko proposer na ba leader na président na ba conseiller na ezali to lukana no eloko liboso ko banda ko contrôler Rwanda kaka ndenge nalobaki na video na nga liboso Rwanda wana tango ekomaka na Congo est-ce que bato basi ba congolais eza na ministère moko esurveillaka yango est-ce que bato wana bayaka pona ba business na bango bazongaka to ekotisaka bato mosusu baye kotikala na Congo to luka vraiment solution ndenge nini ya kocontrôler Rwanda soit ezalake ezokende na bamboka nyonso tout te na ba ville surtout ya Congo ou bien bato bazolandela Congo ba ministère na biso vraiment oyo aza chargé na makambo ya bavion na Congo abanda kolandela ngo parce que ndenge nalobaki ezali risque pe problème pour na biso ndenge nini soki bato bazokota tozoyeba te combien de bato bauti na Rwanda combien de bato bauti na Boutouvian ekitaki nini bato mosusu bakitaki est-ce que bazongaki oyo batikalaki na mboka bakia bakwa nini baza wapi est-ce que binduku ekotaki na mboka est-ce que ekotaki na mboka te donc c'est ce qui cause des problèmes
tozoloba ke bazoya bien sûr toza na ba oyo ba borders na epte comme nango ekiminga na mutu donc ba borders oyo bato ya Rwanda bakoki kokota na Congo, bato ya Burundi bakoki kokota na Congo et tout ça na ba frontière voilà sikoyo eza pe pasi pona ko contrôler ba frontière wana est-ce que gouvernement ezali na programme moko oyo bakoki kosala que vraiment totia ba militaire na biso vraiment ba contrôler ba frontière wana banani bazokota combien de bato bazokota bazotikala combien de bato bazozonga pa na bango donc eloko ya frontière et comme vraiment ceux qui bakoki kolekisa ngo comme loi ceux qui nini na masolo na bango kuna ya ba ministre tout ça baluka nani kotalela ngo na ba frontière na biso est-ce que ba frontière na biso na kati ya Congo ba frontière nyonso tout donc ba pays surtout oyo et entouré nani Congo to bando landela ngo banani bazokota banani bazobima parce qu'il faut vraiment to banda ko filtrer bato oyo bazokota oyo baza ba congolais te na ba oyo baza déjà gouvernement e banda ko landela bango est-ce que bazosala est-ce que bazosala na contrat ou bien bazosala pona kozonga ou bien bazosala pona kotikala to luka nanu moi je trouve que solution sikoyo ezali biso nanu ba congolais to se retrouver na kati ya mboka na biso ba oyo nyonso to oyo baza ba congolais te je trouve que to luka bazonga nanu na bamboka na bango to luka ko bongisa nanu Congo. Ce qui te bongisi Congo, te bongisi ba système nyonso tu ya Congo, ezala ya santé, ezala ya social, ezala ya police, ezala ya nyonso tu. Ce qui nyonso tu e bongi et comme ko fonctionner ndenge pays nyonso tu normal et fonctionnaka, nde sikoyo bato bakoki koya baye ceux qui va signer contrat ou ngai nazali par exemple Zambien na ngina travailler na Congo na ko travailler pendant 3 ans ceux qui va 3 ans en esili na ke ba o mususu qui peut-être baye pour na peut-être système ya éducation et comme bien baye o nga na ye kotanga bo et puis na kozonga donc wana siko ceux qui va système na biso surtout ya mboka et comme ko fonctionner na ndenge normal là pour ki ko bana ko kotisa bato mais sikoyo vraiment o nga na ko suggérer ezali mboka na biso nanu biso moko ba leader na biso ba banda nanu kolongola batu nyonso tu oyo baza ba congolais te bazonga nanu parce que ceux qui totiki ndenge zali ba paya ndenge bazali bazokota surtout ba oyo bazoya kosala mabe ba oyo baza vraiment que non toki kolandela makambo na bango que non bazala ka bato bien bazala ba famille boye baza a pona kosala désordre te là toki kotika bango mais ba surtout oyo to yebite musala na bango ezali ni maye kosala ni na Congo wana ndeza batu oyo toki kolobake eza batu a problème to lukana bazonga wana vraiment ekozala eloko oyo ngana kosenga na ba leader ezala ba oyo baza sikoyo ezala ba oyo bakozwa bokonzi na ne oyo ezoya na 2023 bon eloko nini esali na koma vraiment na makanisi ya importance ya koluka ko filtrer vraiment bato sto baza na Congo na Congo pona ko to mekana ko protéger mboka na biso ba frontière na biso sol na biso ba misala na biso ezali à partir ya discours oyo président asalaki biso surtout totalaki toyokaki discours ya président ya République ya Congo monsieur Félix Tshisekedi oyo bato nyonso tu balobelaki yango. Donc, mutu oyo akoya pona koloba que discours wana ezalaki ya bien, ezalaki problème te, donc mutu wana vraiment je m'excuse, azo réfléchir te, aza vraiment na mayele te. Na yebite soki président, ba pesa kaye ba discours pona loba ou bien soki ya kaye kaka na mutu, lokola esprit yeli abani koloba na yebite. Mais discours wana ou a salaki na Côte d'Ivoire wana batu na ye bazoluka ba protéger discours wana pona koloba ote abandai koloba
na batu ba congolais na ba congolaise o bazalaka na Côte d'Ivoire. Bande konanga soki na tuni bino lelo que soki président akena mboka o ezamboka na ite azala lokola za star. Donc bokoyebisa ngate na milieu wana président wana azalaki ezalaki kaka ba congolais bango na bango. Non. Ba ivoirien bazalaki juste bato mboka mosusu pe bazalaki. Et surtout oyo nga na lingi na loba ezali esika surtout président mboka mosusu akendaka bato ba news bazalaka. Bato ba youtubeur bazala o balingi bazala ba view na bango et tout ça o balingi kotia ba news na ba biloko na bango bakoya bakozwa ba photo bakoya bako filmer et tout ça. Donc tokoloba te kezali garantie bien zala ki rassurer kezali kaka esika oyo ba congolais bazalaki. Non. Président koloba que na armée na biso armée na biso to police na biso bazali donc pour na koloba que non bazali ba complice et tout ça na makambo ndenge zo sala na est et tout armée na biso za baza complice et tout ça et ça vraiment un grand problème. Pourquoi est-ce un grand problème? Ce qui est vraiment bateau bazo comprendre que c'est un problème au sérieux ou à ta présent mon côté à koki koloba dans mutuana na éviter. Moi ya ko tout na ozo ta classe exacte parce que ce qu'on commet c'est qu'on commence comprendre la gravité à l'eau donc ça ne va pas même pas attends moi na muki après pour expliquer oti. Bato ebele basali banalise na bango ba pesi ba raison na bango pourquoi il y a un grand problème. Ngai siko pe na lingi na pesa bino analyse nanga pourquoi il y a des problèmes au sérieux. Lelo ata na Canada, na États-Unis, tokotikala jamais comme na président Biden a telemi liboso batu ezata bato ba américain bango moko koyebisa bango ke non armée na biso ba corrompu bazali bien ba complice bazali. Jamais. Ata biso awa, Trudeau akuko sala ngote. Armée ya mboka eza eloko moko o il faut la sacré. Parce que yango ne mtezo protéger mboka. Armée ya mboka na oki koloba bato bazo pesa exemple que za lokola papa ya mbo ya ndaku bato mususu bazo na ba explication na bango papa ndaku mwana azali soki mwana za na problème boye oyebisi voisin que moi ngai simplement na koloba armée ya mboka ezali lokola mutu oza na sentinelle na ye. Sentinelle za wana akolala butute azawana pona zo kengela ndako. Que moyiba kota te eloko mabe komela ndako te bino bozolala bokolala pongi bokola muka tant bokola muka peut-être sentinelle wana ko kende kolala soki mutu mususu yaka na journée akoya. Donc aza mutu azo kengela. Donc jamais en tant que président de la République okoki ko kende liboso batu pona koloba que voilà armée nangai eza na bato baza complice tout ça. Wana ezala ki vraiment dernier d'erreur oyo ekoki ko salamana histoire ya mboka. Armée eza ata soki na armée na biso to monaka na ba TV wana bato mususu bazanga ba sapato ya malunga uniforme bazanga uniforme ya malunga mais en tant que président ozali banda mboka il faut ko protéger armée na yo na vie na yo nyoso to mobimba. Et c'est comme on a landaki président lobiki ono akokufa pona Congo et tout ça. Pona maloba lobela ki armée wana ezola ki sa vraiment que maloba na ezala ki vraiment juste te. Pourquoi nazoloba problème ya armée wana ezala ki biggest mistake ever in the history of the world or of any country you can ever think of. Grand mistake pourquoi? Parce que nakopesa moi exemple moko. Par exemple, nga na lobi que non nazo kende na feti. Na feti wana bato famille nanga bazali. Na komi na feti wana voilà na kuti ba membre famille nanga ena bato mususu.
eza na ndako na nga te mais eza na ndako ya mutu mosusu mais ba membre ya famille na nga bazali. Est-ce que ngai par exemple soki naki par exemple na cuisine nakutani na membre ba famille na nga ba tokomi kosolola et tout ça et puis bato ya ndako wana pe bazali na bato mosusu pe bazali parce que na pays nyonso tu ezala kaka bato ya mboka wana te na bato mosusu ba voisin ba mboka na bato mosusu pe bauti ba mboka mosusu baye ko visiter et tout. Sikoyo soki nga par exemple nakomi na ndako wana nakomi koloba que voilà ngai ndenge eza boye na butu ntango nga nalalaka natikaka porte polele. Nazo pesa exemple. Olobi ke nga vraiment ndenge eza boye na butu nalalaka natikaka porte polele. Boko yebisa nga lelo vraiment boko yebisa nga que soki nalobi ndenge wana na kati ya ndako wana ata soki ba membre ya famille na nga bazalaki mais na ndako wana soki moto oyo azalaki na ndako wana alingaka ngai te to alingaka ngai mutu wana soki ayebi azwi message wana ke ngai nalalaka na butu na kangaka porte ya ndako na nga te boko yebisa nga vraiment que mutu wana ezala alingaka ngai to bien alinga akoya kokotela nga na kati ya ndako te na butu akoya vraiment kokota te ayebi ke nga nalalaka porte polele. Donc c'est ça la gravité des choses. Ndenge président lobi boye c'est eza pona afungolisi porte bato bamboka mosusu bakotala bakoloba ah bon armée na ezalaka facilement corrompu. Ok so donc boye ndenge eza boye biso soki tolingi kosala eloko na Congo tokoluka kaka tokota na armée wana tokende kosala makambo. Eza porte oyo président fungoli pona ba pays mosusu. Ngavu mwana zomona ngona ndenge mosusu to nazomona ngona ndenge wana. Yango na ngina lekisa bandeko gravité ya problème oyo. C'est grave. Et loko oyo ya éducation président lobaki bato basala ki banalise déjà ebelé banalise na bango eza bien eza noble tout que soki lelo ba professeur bazotangisa bien te eza ka faute na bango mote. Ils appellent faute, il y a problème ya gouvernement, gouvernance ya mboka. Mutumoko appelle ça qui en par exemple bien ba professeur est-ce que ba kendaka ko se réinstruire donc ba kendaka ko ba problème sous additionnel et tout ça est-ce que ba professeur bazalaka bien payé est-ce que ba liaka bien pour na ko énergie pour na ko tangisa bana bien est-ce que ba classe ezana ba banc ezana ba bloc au professeur azana besoin nango. Parce que le professeur a besoin d'habitude les belés pour na akindi nango kotangisa bana. Est-ce que le professeur a besoin qu'on a surtout? Azana ba bic, azana ba cahier, azana ba livre, azana sac ya komema biloko wana, azana sapato pour na tambolaka, est-ce que azana voiture pour na kokendere classe? Tout le monde a kindenge président kabaki ba voiture et tout ça. Ba professeur bazala ki na groupe wana te. Ba école, ti le loto kaka ke no ba école ezozala kaka ko donc bazo créer te mais bazo kende kaka ko bongisa. Donc wana yokamaki déjà que président il faut pas blâmer ba professeur il faut aluka yemoko eza grand problème ezalaki que non yemoko pourquoi kende ko loba ngo libanda yi azali président mboka akiko kutana na batu oyo basala que makambo classe fonctionner na mboka. Donc ministère de l'éducation, professeur nyo surtout abengi sabango basanga na salle moko minene ba pesa ba ide na bango qu'est-ce que vous manque que to sala ndenge nini to bakisa nini to kolongola nini donc biloko wana nyo surtout ba sololi ba partager ba ide ce qui mbongo bazana besoin mbongo gouvernement eluka et pesa bango mbongo. Comme ça, pas bon, ça biloko wana nyo soto. Tozo mona awa première dame asala qui je pense organisme moko oyo ebimisaka bana ba congolaise excusez-moi et ba congolais ba kende kotanga libanda ezalo ko moko bien initiative moko bien parce que zambana na bisos eza bien seulement ceux qui bana wana ba kozonga kana mboka pona ko travailler pona mboka. Ceux qui bazo kende kaka pona et puis ba se sauver ba kei bazongi sous là ça devient un problème.
mais ceux qui bazo kende pona ko kende pona bazonga là ekozala bien. Mais oyo nga na yengi na loba na place wana bon wana eza initiative ya première dame, mais ndenga salaki ceux qui présent monique toza na problème na système d'éducation na biso, pourquoi pas ko créer pe loko comme initiative wana olezala ya ba étudiant mais sikoyo ya ba professeur ke ba professeur bakoki babimisi bango batindi bango soki na ba Canada, batindi bango soki na Europe, batindi bango soki wapi bake batangi babakisi mwa koyeba na bango prendre moi système ya sika ba technologie ya sika oyo bato bazosala na ba classe awa na poto et puis bazongi ko appliquer biloko wana na mboka. Professeur oyo akozonga te système éducation na Congo ekoki ko benga bato ya poto payer sika professeur wana kendai ke non mutu oyo ifazonga et puis ça facile pona bato awa na poto ba s'organiser système ya Canada ou bien ya Amérique, États-Unis ou bien Europe, les Arabes organisés ba ki ko trouver mutu wana ba ke non yo yaki akona utanga mboka na yo za na besoin na yo zonga ko tikala awate. Ça peut se faire. Mais pourquoi ko ya liboso bato ko le ba ke non système na biso eza bien te. Éducation eza bien te. Et ça vraiment mawa. Mais sikoyo bato bazawana bazo luka bato bazo benga bato bazo tindela bato na ba messengers o to luka ko soutenir. Comment est-ce que ko soutenir et loko bomoni ke basali vraiment bien te, musali salami bien te. Ce que zo mona bato mususu wana bazana baza quand même na moi bakoki ko bongisa mboka. Ozomona ke non bazana bula mwana bazana mutema wana ya ko bongisa mboka, ozomona ba activité na bango ke bakoki pe ko apporter moi changement na mboka, pourquoi pas ko kende pa na bango ko luka ko pesa support na yo na bato ozomona ke tant et pesa make pa na bango congolais surtout sepela ki mais siko congolais parce que congolais surtout za dessus. To kozala kaka wana te lokola na opesa ngo ata exemple peut-être ya Samsung je pense. Ndako ezo kwea bino parce que boza kaka bato ya fachi beton ndako ezo kwea mabozo simba ngo kaka boye. Bozo simba ngo kaka boye ko kwea te makasi yango ya ko sale kwea te ekosila. Parce que boza c'est comme si likola immeuble moko ezo kwea bato sto akate baza bato ya fachi beton bozo telemisi maboko boye ko kwea te ce qui se passe na Congo aujourd'hui. Nous surtout donc biloko ezo koya partout à gauche à droite mais bato bozo linga toujours koloba que non tout va bien tozo bongisa ngandenge naza boye naza wana te juste pona koloba mabe pona ba leader ou bien ya mikolo ya o bazana pouvoir siko ou bien te non ngai souci na nga personnellement ezali mboka soki bato bazana pouvoir lelo basali ke ma ezala courant ezala ba mama oyo nyoso tu ba souffrira pona ba kende na ba marché wana botongeli bango ata eloko moko ya mall centre moko o ezali ndako moko munene mutu na mutu azo louer moi place na ina kati azo teka biloko na sans police ya ko denga ko benga na bien ni na ba hôpitaux kisi ezali ba mbeto ezali ba mama oyo bazobota babota na ndenge moko normal bazonga bandako na bango na ba bébé na bango normal. Vie ezala bien biloko ezala cherté bato balia bana batanga bakena ba classe na ba sapatu na bilamba na soki eza bien soki gouvernement ya lelo président ya lelo alinga abande ko sala ke nyuso tu wana eza parfait nana ko linga alongwa muto ko linga alongwa te parce que muto so azo se retrouver mais soki bato nyuso ba komi ko lela otali na gauche ba mama bazolela otali na droite ba papa bazolela okende kuna bana kuna bazana nzala bazotala yo na miso mais siko ndenge ni tokoloba ke non fachi beton ne bandeli wana to bandai ko tala tozoloba ke o ba voyage ya président et ko ya komema ba bloko ebele to ko sepela et tout ça mais totali ba voyage président abimi azongi mais tozozela totala ba voyage wana ekomema nini peut-être lelote peut-être lobite tozela total mais bato pe baza dessus pourquoi parce que normalement babande ko kanisa kino tokobima ya président et ngai pona ko apporter moi makambo na mboka comme ça économie ezala bien
Mais ce que les présidents ont dit, l'économie est qui n'est qu'à ma bato bazo se retrouver qu'à rater. Comment est-ce que bato bako se plaindre rater? Et ça pour moi, mawana ça na bato vraiment na linga ka mingi, ti siko na linga vraiment bango mingi, baza bato na mona ki babande ko bundela Congo na ndenge moko ko sakana te. Et tout ça qui nga vraiment na mutema. Komona bato na ndenge babande ko bundela Congo ba ozomona bitumba na bango ezalaki pona bango moko personnalité ozomona ezalaki pona bolingo ya mboka. Mais comme triste que lolo okomi komona bato oyo bapesaki yo bolingo ya mboka na ndenge babande ko lakisa bitumba o babande ko bunda pona Congo moniki bato wana bakomi comme un peu ba fan ya ba président, ba fan ya ba leader oyo baza na pouvoir sikoyo et ça vraiment passé parce que Congo ekobunga boité. Ce qui tozo lakisa ki to lingi mboka me to komi wana ou bien to komi pembeni. To komi ko lakisa vraiment que ezali susu mboka te o to linga ki meza mutu sikoyo. Bokomi ko lakisa biso vraiment mutu ke non pona bino ezali mutu boye. Ezali susu mboka te za mutu parce que comme on ngo mingi. Ezo pesa vraiment nga personnellement ezo pesa nga passe na mutema. Parce que bato ebele oyo na yebi na lingaki bango pe na lingaka bango toujours parce que nga na problème na ba individu eza juste kotala ndenge bato bazo sala ba vie na bango selon bango mutu na na droit ko pone sika zali sika ko kende mais otali vraiment que muto yo ndenga zalaki lobi na ndenga komi lelo eza mutu moko te mais okolinga ekaka ndenge wana. Donc c'est pour que le biso ba Congo ba congolais na ba congolaise soki tozo bunda pona mboka ezala tatango okokoma kuna ou bien okokoma pembeni ya bato oyo bazo changer ba loi bato oyo bakoki ko sala ki bloko changer na mboka lobela pona mboka. Ce qui peut moni bato wana vraiment na ba pensée na yo na esprit na yo ya ke mutu o moni ke mutu wana vraiment ta soko zo supporter azo travailler bien te pona mboka tika ye ne wana izana ngo choix ya mutu na mutu yango ba lection ezoya mutu na mutu akbato bakubasi bakomami pona bakende ko se présenter biso tozota la kaka mais en tant que congolaise ezali devoir na ngai on moni pona koloba ko bakisa moi un plus pona bolamu ya mboka na ngai biso so ba congolais na ba congolais c'est quand so tozali na mboka tozala libanda mboka eza devoir na biso. Parce que ça la rappelle ce que vous en avez ici, au gardant go pona yomoko, ils ont péché. Il faut que vous allez ici et pour au partager. Parce que quand vous partagez les ici et quoi aider mutu directement ou indirectement. Donc yango ngai nazo sala part nangai, ils ont droit nanga en tant que congolaise, parce que naza na mboka, to naza na mboka te ya ko partager. Ni surtout le bamara na ba réseaux sociaux, ils ont mabete. Mais bakolo amboka boyoka kaka même bato. Surtout ba mama soki bakomi kolela boye eza pasi. Soki ba mama bakomi kolela boye eza pasi. Ba mama bakomi kolela lokola Maria bande kolela pona Jésus tango bazo fouetter bazo beta Jésus makila partout. C'est comme ça parce que ba mama bakomi kolela parce que mboka makila mboka ekiti ekwe mingi. Ba mama bakomi kolela partout. Eza mawa. Na est wana bitumba e bandati depuis e bandati siko bato bakufa kaka danyama to yoki bato bakufi. Bato ngo bakufi to moni kaka ndenge ba cheche bango ensemble ndenge wana mawa. To yoki atali le bata ya première dame te, to yoki atali le bata ya présidente, to yoki atali le côté.
Mais tala awa na États-Unis dernièrement, mutumoko akendaki na magasin beti batu mundela beti ba noir batu ba kofi président abimaki na estika zalaki aketi na estika wana alobela batu a supporter batu. Il fallait normalement ezala soki to yokaka likambo salami na Beni mutu moko représentant moko akiti na se asali atali makambo amiki ko rassurer batu ke non tozo sala tozo travailler. Mais siko tozo yokanini oyo alobi ke non guerre ezate oyo alobi ke non armée na biso baza armée na biso eza solidité bango pe baza ba complice tout ça sikoyo batu bazo kufa kuna batu bazo kufa kuna tant tokoloba ke non ba élection ekomi président mususu aya ba problème ekomi. En tout cas ba ndeko na ngai, je pense que la minute Congo est changé. Toujours qu'il y a des siko na nzela bien. Parce que ndenge nazo mona siko ba penser à bato komi ko changer. Ata ndenge bato ba komi ko partager ba idée na bango, les choses changent. Toujours qu'il y a des vers changement. La minute vraiment la minute mboka est changer. Mais pour échanger, il faut tous batu oyo baza na makasi, batu oyo baza na mayele, batu oyo baza vraiment na bolingo ya mboka. Totia batu wana vraiment na ba poste, totia batu wana vraiment en tant que leader, totia batu wana en tant que président na mboka na biso. Parce que Congolais la muki. Mais il faut sikoyo. To supporter to siko ndenge komi to tika nan makambo na ba tribalisme eza ba distraction to tika nan makambo na ba détournement eza ba distraction. Congolais to siko to zala maboko na maboko boye to luka ko longola nanu bato wana oyo baza na kati na armée na biso bato wana baza na kati ya ba institution na biso oyo baza ba Congolais te ko longola bango et pona ko sala ndenge wana toza na besoin ya président, tu as besoin ya mutu oyo. Mutu oyo. Akoye bisa biso te ke non, biso na batouana, tu as ba frère na ba sœur te. Oui, tu as ba frère na ba sœur, mais à ce qui concerne, makambo ba relation ezala randeni. Makambo ba relation ezala na pesi o pesinga. Ezala kaka te ke non, bino batu bozwa kaka na mboka nanga bozwa kaka mais esika eloko bino biso bozo pesa biso tozo mona ngote. Mais comment est-ce que toko benga bino bandeko na biso toza na relation na biso na bino tant que tozo mona te eloko biso bozo sala kwa na biso ya bien. Biso tozo sala bino biloko ya bien mais bino bozo ya bozo piller mboka bozo boma batu ndenge nini toko benga bino bandeko ba frère na biso. Mutu surtout oyo akozwa côté ya bato oyo bazo soutenir que bato bazo sala Congolais mabe baza ba frère na biso bandeko na ba il faut pas ko kende na bato wana parce que si ko bato na bazo sala biso mabe soki tozo benga bango ba frère c'est comme si tozo sekisa bango pe bazo sekisa biso kaka pona ko sekisa biso mais na sima na makambo surtout bazo sala biso mabe. Comment est-ce qu'on continue ko vivre na bango ndenge wana? Donc il faut tous un président wana oya yebi vraiment ko zala na aza vraiment na makasi aza vraiment na leadership wana aza vraiment na maloba wana ya koloba kete o eza mboka nanga yo tikali na kote na yo ngapi na tikali na kote nanga. Oki ko yaka te okoti na okoti na lupango nanga osali eloko yo lingi c'est comme si tu par exemple ndako mibale bandako mibale ezali elandani oyo azandako A oyo azandako B. Donc mutu andako B akota kaka koti na lupango na ye na yo asali ndenga ningi kosala et puis aki ya koti lisusu mais yo okota na lupango na ye to otikela ka ye place na ye. Non mais ça bongo te. Il faut que la kolo lupango koloba ke non. Pourquoi yo yaka toujours kokota na lupango nanga kozwaka mai? Oyaka toujours kokota et puis ngamu na kufuta mai wana. Oyaka toujours na lupango nanga kozwa eloko boy. Et puis ngamu tuna kusala. Non. Il faut que la kolo lupango okoba ke non, yo tikali na kote na yo, ngapi na tikali na kote nanga. Soki eza eloko to yokana comme ça tout ça la 50-50 50-50. Yo pesinga boy ngapi na pesi boy. C'est comme ça.
mais ceux qui tozo benga batu mususu bazo sala biso mabe bandeko et puis bango bazo bénéficier na mboka na biso tozo bénéficier na mboka na bango te, ça ne vaut pas la peine. Mutu nyonso tu oyo akolinga kozwa parti wana akolinga koloba ke non ngai nazo soutenir batu oyo bazo loba ke bato bazo sala biso mabe baza bandeko na biso wana vraiment. Moi je trouve que batu nyonso tu oyo bazali na côté oyo baza contre yango ba se garder main dans la main pona ko changer makambo. Koloba ke soki bino boza bafai na bato wana kasi bino bolongwa biso totikala na mboka na biso tokoka ko protéger mboka na biso. Donc, on a un problème, c'est que qui na moni ba parti comme ko sangana. Pourquoi? Parce que ba moni qui est intérêt à mboka, il faut tous aller ensemble pour na tout protéger mboka na biso. Donc c'est un peu ça bande causa vraiment pas si faut tout banda kolinga Congo pas pour na mboka. Exemple wana na pesa ki wana que les États-Unis ba bomi batu. Ce qui oza mutu mwindu oza africain oza les États-Unis ozo mona ki ba bloko aboy bazo boma batu déjà a on est nana isika yo zali ezata mboka na yo te. Esiko zali oza à l'est peut-être pour na pona yo et puis na mboka na yo oza à l'est. Pourquoi? Parce que le biloko ozo fonctionner bien te makambo eza stable te, il y a rien qui marche. Sikoyo biso ba congolais toza ndenge nini? Comment est-ce que toko ndimaka ko vivre ndenge wana? Kaka mutu lelo soko ozwi osepeli komi yo mais sikoyo batu wana oyo batikali oyo bazo zanga na kati ya mboka wana kobunda na yo est-ce que zaki kobunda pona yo moko puis zaki pona batu wana ba se retrouver. Donc ba congolais bandeko na nganga nazo benga bino et c'est quand surtout bozali toluka changement et comme eza musika te eza vraiment na pembeni. Tant que changement ezalaka na pembeni et deux choses vous ko salema soit tokoki ko ratango et puis to zeli lisusu bane ebele ou bien to travailler ensemble to changer ngomba la moko biso to sosepeli. Donc to za la distraité to tika makambo ba tribalisme musika to tika makambo na ba détournement sikoyo to bundela nde Congo mboka na biso ba frontière nango nyoso tu etikala ya biso etikala ba koko etikala ya ba koko ya ba bana na ya na biso etikala ya congolais na congolaise. Et puis pona kobunda pona mboka na biso toza na besoin ya ba leader oyo baza na idée wana pe baza na bolingo wana ya mboka etikala eloko na biso. Tout ça va congolais pour ngana yo lelo soko za congolaise oza ndeko nanga hello. Soko za congolais oza ndeko nanga hello. Oza ndeko nanga pourquoi? Parce que ngai mutu na pona kite lelo na bota manaza la congolaise. Ngai mutu na pona kite. Nkolo nzambe yemoko créateur ya nyonso tu. Na bota mina mukili oyo bamboki eza ebele Inde ezali soki Asie ezali soki Europe ezali Amérique ezali Afrique ezali na ba pays surtout esika ba pays ezali na mboka oyo toyebi te soki ezalaka combien na monde entier. Mais nkolo aponi ki yo na ngai tozala ba congolais mboka na biso ezala congolais ezala pardon mboka na biso ezala Congo. Eza eloko oyo biso nyonso toza nango na commun eza mboka na biso. Sikoyo soki mboka wana oyo nzambe apesi biso. Eloko oyo aza biso oyo ngai soki na moni congolais ata soki nazoleka na yo ki kaka lingala ezobeta awa na yebi wana eza frère nanga. Ata soki na lingi kopesa na yo nga mbote te na sali face na nga ya anglaise et puis bon. Na leki na nga opesi nga pe mbote na anglais hai na dupe hai. Na yebi ko yoza congolais ou bien congolaise mais ngai oyebi te soki naza vraiment congolaise. Mais ça fait quand même du bien que non oyebi ke wana za mutu na yoza ndeko na yo ata soko lingi ko fanda wana te parce que lobi yo po lobi na lingala wana masole ko sila te. Donc eloko o toza nango na commun biso nyonso tu. Bino nyonso tu bozo talanga soki oza congolais, oza congolaise. Eloko o toza nango na commun lelo ezali mboka.
Ce qui est zangi mboka wana donc tous na relation ta côté. Donc aux accords ba tout cas loko langa na sana ba camarades ba nigériens, ba jamaïcains, ba ghanéens tout ça. Mais eloko oyo zo sala ki yo nangai o sepela ki ngana zali ngana sepela ki yo zali izali mboka na biso za Congo. Siko soki mboka wana ekei président moko abimika alobi nga siko Congo ekomi pe parti ya mboka nanga. Toko suka wapi bandeko. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Tous à la distraite. Tant ekomi et puis za sikoyo. Soki sikoyo te et vous allez sous-sauter toko zela bane mingi. Pona to zwa mboka na biso bien pona makambo changer. To komi vraiment peine à changement. To komi vraiment parmi ba politiciens oyo bazali wana moko na bango azali oyo akoya ko changer mboka na biso na ndenge ya bien. Moko na bango azali. Ezaka ka biso to yokana. Bato bozo distraire bato que oui président azali bien à changer tout ça mutu o azali ki vraiment na bolingo ya mboka tolinga tout monde a déjà ba changement ya nene depuis ata juste après 2 ans na pouvoir et tout ça tolinga tout monde a déjà tolinga tout monde a te ba voyage on est belé sans et apporter le Congo na mboka tolinga tout monde ngote tolinga tout monde a vraiment tolinga tout lo baba parce que les longa vraiment Soki président Oyo, ya lelo, M. Félix Tshisekedi, a travaillé qui pour mboka, a apporté changement. Parce que ngai, naza mutu a mutute. Naza te kyo no nazo soutenir mutu boe songolo no ngai naza nanga mutu Oyo na lingi mboka changer. Problème na ngai za mboka. Soki o changer makambo na mboka, ba hôpitaux est commis bien stable. Système éducation est commis bien, système social est commis bien, système ya police est commis bien, système surtout est commis bien en mboka. Na vous avez un problème moi, puis nous avons un problème na yote. Que les lois qui n'ont pas aucun nanga na mboka na sepe na moni mutu surtout bana na nzela te bazo lela nzala te. Tout na koya ko la vidéo pourquoi? Ce qui t'ose yeux mutu ndenge wana a changé vraiment mboka na ndenge bien. Biso surtout au sepe là. Mais moko na ngwazali. Mutu wana zali. Soki bolingi ngai lelo na yako yebisa bino ke nani oyo nga nazomona ke akoki ko changer mboka. Bato bayebi nga boyebi. Bato bayebi nga boyebi ke ngai na yebaka. Donc na kosuka wana. Mais to lekisa tante to tika mboka kendete. Mboka eza mboka na biso. Oyo ngale lo soki na moni yo na yebi na yo ki koza Congolais be na moni kombo na yo ezali na mutu lokola ya Congo ya kombo ya ba Congolais na kosepela nde na sepela ka aza mutu nanga za mutu mboka nanga eza mboka na biso soki loko wana mboka ngope ki eza sosa biso te wana ata Nzambe akolela bosi boyoka ke Nzambe alili Nzambe akolela pourquoi parce que asali ke biso tozala na kati ya mboka wana to benga ma ba Congolais na ba Congolaises. Soki lelo mboka wana mutu mususu mboka mususu akoya. Donc je ne sais pas. Anyways. Merci mingi vraiment na linga kite ke vidéo oye wumela. Mais il est vraiment très important que biso vraiment surtout ba maman hein to la laté hein. Parce que ba maman on a beaucoup souffert hein. Ba maman na est wana bazo souffrir, ba maman na bazando bazo souffrir, ba maman na ba vie à tous les jours bazo souffrir, ba maman na ba hôpitaux oyo bazo bota bazo souffrir parce que ba bloko ya nécessaire ezate na kati ya ba hôpitaux wana pona ba bota bien. Donc ba maman ya Congo bozo souffrir mingi. Yango siko il faut to telema. Faut to telema ba maman to telema. Pona to koka ko changer, ko sala ke voix biso yokana changement oyo biso tozo linga esalama ba mususu bazo sala ndenge na bango bazo yemba na kolela et tout ça ezapelo komoko ya bien bazo sala oyo to bakoki ko sala pona batu ba yoka ke toza na besoin de changement. Donc étant ekomi proverbe moko elobama elobaba to balobaka wana ke non
le baka éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si ko biso lelo ba femme, ba congolaise, ce qui mboka na biso, ils ont fonctionné bien té, ils ont kende kaka na se, to koloba nini. Qu'ils a problème na biso parce que toza éduqué té, toza problème ya mibal. Ce qui total les proverbes wane ba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mboka na biso zo fonctionner té. Donc il faut tout le monde appelle. Si ka moko pezali, to kika ko blâmer ba leader té. Faut qu'on me blâmer pe biso moko ke. So ki mboka na biso zo fonctionner té, zo kende liboso té, c'est parce que biso ba maman tozo kika na sima. Et comme étant to kanga maman pota na biso, to tia ba ma papa to longola ba talon, to ça les loko pona changement et kota na mboka. To zala kaka wana te ba maman ba bomi bango awa, ba maman ba violé bango awa. Non, et puis tozo tala kaka to leli et puis non. Si koto non, c'est non. Tout ça a besoin d'un changement. To kanga maman pota to luka pe changement na biso na ndenge soto to koki ko luka changement wana. Ba élection zoya mutu oyo nzamba tie pona vraiment à changer mboka azali. Biso ba maman tozwa ba maputa na biso to tiango déjà wana. Kala mingi te to ko kangango biso nyoso to ke to lebike mutu na biso ye mutu ako changer mboka ndenge esengeli mboka etambola. Éduquer une nation, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ça veut dire que ce qui moi c'est ça na mayele nation mobimba ko changer. Ce qui moi c'est à lobby le lobanaye moi nation surtout ekoki ko changer. Ce qui moi c'est énergie naye changement eko kozala. Ce qui moi c'est mutabotaka. Kobota wana eza kobota kala ya kobota physique te. Kobota ki oboti mwana bimi non, eza kobota na makambo ebele. Changement pesa kobota. Ce qui peut tolingi changement na Congo, il faut se préparer. To bota mutu oyo akoyako mema changement na mboka. Merci. Merci Eskansu Bozali. Nathan Onzutu Bozui. Vidéo oyo umeli mes messages fallait bima. Donc Eskansu Bozali vraiment ceux qui bolandi message oyo ni bandeliti na suka. Bah merci à trop vous partager parce que bilo comme ça on a le bien la vidéo oyo et c'est très important que bandeko Eskansu Bozali ba yokango. Donc vous partager vidéo vous savez que mutu nyoso to yoka vidéo oyo soki ozali na besoin ya changement. Soki ozali na bolingo ya mboka na yo, soki ozali na bolingo ya peuple congolais, soki ozali na bolingo ya bolamu ya mboka na yo. Partagez vidéo que mutu nyoso ayoka comme ça to bongama pour na ba élection ya 2023. Merci.